Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV. Kiambo tegetwe awe tukolele beto fe tuletes na isitaki na nikopesa message po bango ba protocole ba checkite mukonzi awa biso tokoki ko perturber programme mukonzi te yauna zoko tuna bango awa bazobeta kaka minoko na éviter soki nani bazwaki programme te oyo bakomi ba protopoto lokola pa kuruta banaki koloba ba protocole alors nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi mateyi na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti koteya biso bilei na biso ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe ba programme nyonso oyo Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela tolanda malako nyonso oyo tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu nkiaka nazali kopesa biso tokozala makasi na mabondeli na misala pe kolona pe kobokola
peko bomba makambo nyonso misato batata batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala na programme bapesi biso na Lingomba lobi ezali milulu ya munene oyo tozali kokanisa accident ya papa Mfumalongo papa Diangenda kuntima na 1958 le 29 juillet yango nde tozali kokanisa na ntina na lobi mpe toyokaki mbela ya tata Molimo Mosantu eke biso nyonso le 29 juillet l'an 2025 mabondeli na biso ekozala awa na Nkamba yango nde tomoni biso nyonso bakroyant kimbangisi tomati botosi eleki mbeka yango programme toyebi ete ezalaka na maboko bandeko na biso ya santé te bato na pharmacie nyonso wana toyebi eza ya bango me lokola tata mokonzi abule abengaki biso nyonso tozala awa elobi ete fete ezali ya Lingomba biso nyonso ndenge tolandi ete organisation ekosalama ndenge bakoorganize kuna ndenge tokolanda mpe na ntongo ya lelo papa apesaki elaka koyoka message ya papa Mfumalongo papa Diangenda kuntima na ntina ya accident oyo asalaka kuna na Lukulu na 1958 na le 29 juillet lobi na temple lokola eyokanaki malamu te yango papa alobaki te na ntongo tokolanda yango malamu elingi koloba ete mwana nyonso ya tata Simon Kimbangu tolanda mpe toyoka mpe tozwa litei na kati na message ya papa Diangenda na mokolo na lobi le 29 juillet 59 bango moko ndenge balobaka yango ete mikolo na bango na ntango oyo ezali nde badate ya kokanisa mpe meditation na mabondeli toyeba ntina mpona nini batata bayokaki mpasi topesi nzela epai ya bato apresse tolanda message mpe tokoki ko pied gauche malamu tobima po ete tozala ya kofanda po soki botelemi kaka mpasi faki bimisa ba pied gauche.
balobaki ete ke bakangaki ye bagrapheuse oyo bakangelaka mikanda lokola ezali histoire il fallait tolobela yango rapidement pour que etikala na mitu ya bato te yango tolobaki rien que élément wana eza na mwa fond sonore ndenge basalelaki yango mpona lokumu kaka ya papa Diangenda me lokola maloba na ye ezoyokana biso moko tolanda oyo nasalaki accident aïe 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 le 29 juillet 58 mais ndenge wana ezalaki ntango toti esika wana tosalela accident tokei kuna mpo ate bakenda kotonga pamba te nazalaki na mputa moko awa ekosekana te bakamati ngai na pikepe moko bakai na ngai na l'hôpital ya bamupe kuna na tumba batata na bamama ntango wana nazali komona pasi ekasi ntango tokomi tokiti bakitisi ngai mpamba te nazalaki na pasi makila matangi sikasaba nani wana Diangenda wana Diangenda wana simoki mbako ale tika ye bango mpe banganga nzambe batika ye bake kuzwa agrapheuse oyo bakangaka bapapie yango wana nde bakangelaka bomonaka edongi na ngai ezali boye agrapheuse oyo bakangelaka bamokanda ore bamonganga bazali na bagrafe ndenge mosusu bango bele oyo bakangelaka mokanda bayokanga ngai awa mwana mwasi moko tokutaki kuna mwana mwasi wana ntango aye kutala lobi kubuta mwana mobali mawe nalobi mama pesanga mai mama leyokana kamata mai mope wana lobi na ekukende te tika kufa ye azali enemi na yo mwana mwasi wana azali enemi na ngai te il faut bien ntango wana vraiment bamama batata sango etamboli bato wana balingaka biso te ntango bawoki akufi ennemi mutu wana asiakei babe voilà tata na ye akufi le 12 octobre tosali bamesi ndenge na ndenge. Merci. Donc wana ezali ndenge bandeko na biso ya DKS balobaki kangaka ende na bagrapheuse oyo bakangelaka mikanda yango nde bakangelaki ye noki wana ezalaki kaka mpona kobongisa mwa moke histoire bandeko na biso ya DKS balobaki lobi ke ezalaki bagrafe wana te eza mpena bagrapheuse oyo bakangelaka mikanda nde batongelaka papa Diangenda nyonso wana kaka ndenge tolandi ye moko alobi ke tata na ye akufaki basepelaki esengelaki ye mpe akende de bitumba wana ebandi lelo te ya mibale ndenge papa ayebisaki biso mpona likambo ya lobi mardi le 29 juillet yambo biso tozwa mwa liloba ye moko nano papa aloba coïncidence ya mardi 29 juillet bamama mpe batata nakanisi biso banso toyawa na ntina na date oyo ya le 29 juillet soko totali ndenge likambo yango ezalalaki ndenge bolingo na tata nzambe ezali monene mpenza solosolo na pai na biso bato na 7h du matin na mokolo mibale ekolo na papa Simoki Mbangu le 29 juillet à 7h du matin ezalaki na mokolo mibale kamata likambo wana nde okutala soko nzira nini wana likambo wana ezali mpona nini mokolo mibale à 7h du matin mpona nini le 29 juillet mote
mais sikasikoyo biso nyonso tolandi. Likambo ekangami le 29 juillet. Coïncidence bandeko na biso pe basali oyo ya bango programme koya na nkamba le 29 juillet. Le 29 juillet leki nango mingi parce que plus de 20 ans déjà banda bakenda, mais bapona ki 29 juillet mosusu te baponi ya l'an 2025 et mardi. Léon Mosanto ndenge batangisaka biso tango tozwa baptême kiansasa kimbangu mbangu di Afrika ya sweka maye ya tombe ye ya kundolaka logola zamo oyo ye alobaki l'an 2023 to bandeli à 0. Donc akomi ko kundola biso likambo moko avant-hier ayebisi biso ke je crois na ba vérité mususu oyo ebombama ekobanda kobima parce que lokola balingi kotuka ye musapike asanza donc akobanda kolobana oyo mususu en tant que grand frère ndenge bazobenga ye grand frère azo protéger baleki. Par exemple likamususu ayebi na ye mais atali ba petit frère abombi mais sikoyo lokola batie musapi na kingo elingi lobake asanza yango ye pa lobai keno akobanda kosanza. Pourquoi baponi kaka mardi ya le 29 juillet ya l'an 2025 oyo coïncidé biso kaka mardi. Papa Dienge ndalobi yango très bien. Na 52 ezalaki mardi le 29 juillet. Tata Simon Kimbangu akenda komona na basali na ye kuna na lowa. Nini bakangaki, nini elobama ikuna. Le 29 juillet 58, Papa Diangenda a kosala accident na Lukulu. Et coïncidaki pe toujours kaka mardi. Pona nini elaka likambo ekangama kiwana. Tozali koloba mwa mingi parce que biso batu bakomi kolobela biso mwa mingi. Mikole ekana ba réseaux sociaux kolaki mingi. Mimi oyo sala succession na kati église Kimbangiste ezali kambo etali bana ya Baflev na bana ya Zunga. Bande koboli biso. Soki ozana problème na yo individuel et concerné yo. Mais bana Baflev pona rolati salibuta mobimba ya Baflev ngambo problème eza ya bana Baflev na bana ya Zunga te. Biso tozana problème wana te. Soki yo ozana problème na yo individuellement et concerné yo. Mais na kati ya maloba oyo tant toko poussa na liboso toko yo kandenge Papa Diangenda alobaki yango. Yango wana biso tolingai kosenga na mutu oyo soki eutaki na minoko ya papa na biso soki eutaki na mutu oyo alobaki loba wana soki okolata pe courage ya koyebisa biso parce que biso tolandaka maloba Papa Diangenda lobi yango papa de temps en temps soka zui maloba a rappelaka biso kaka tozolanda kaka lokolo oyo batata batikala ekoloba. Zwa pe courage ya koyebisa biso sikoyo ke Papa Diangenda kosaki. Ke maloba oyo nyonso bozoloba yango tolobaki nano mwa muke mardi. Papa Diangenda yebisi biso ke kiti oyo yango oyo okanisi lokolo tangi obimi ba doctorat oke musika nde koya kofanda na kiti oyo. Soki okosala ta 2 jours awa toyebite. Mais papa 20 ans déjà leki. Siko toloba nini Papa Diangenda kosaki to alobaki ya solo. Bola ta courage na koyebisa biso ke maloba nyonso wana Papa Diangenda alobaki pe eza ya lukuta poto ndima. Parce que biso tozolanda oyo nde Papa Diangenda alobaki yango biso tozolanda. Biso bana Baflev na église Kimbangiste ndenge tolobaka yango juillet je crois 4 tozana biso succession ya pouvoir ya chef spirituel na église Kimbangiste te. Bana Baflev tata Kisolokele lokola tozokende na accident ya Papa Diangenda ya 58 ndaka na Belgique histoire toyebi akenda ko sala test ba évoluer ndenge
papa Simon Kimbanga yebisaka ye kokoma na Belgique bokokutana na roi. Mais papa qui soloke la bitala qui en tant qu'esclave aza kokutana na roi ndenge nini. Mais ya Congo atako bakosaka biso, mais histoire ya Congo eza ya koyebana. Papa qui soloke le aye yango eza aluka mutu kuta ena roi. Papa pa nani roi ayebisaka papa qui soloke le ouvertement que lokola pe likanisi na biso ezali ya kozwa Congo parce que wana bazalaki na likanisi ya kopesa bonsomi te to l'indépendance, mais ya ko récupérer Congo définitivement parce que yango ekangama na charte de Berlin que ceux qui bo coloniser mboka pendant 50 ans molobeli amonani te, donc bo récupérer mboka ba pesa pouvoir na papa. Mais eyano ya papa qui soloke les alaka ete biso to bongisa ki pona likambo wana te. Tata azana mutu oyo ye abongisaki. Mutu wana conseiller epana biso bana ya Baflev, président Kasavubu. Na 1960 wana ampleur nini président Kasavubu azalaki nango po azwa ebonga wana ya président de la République. Soki papa ki solokele alingaki kowela bokonzi wana azalaki mieux placé ya kozwa yango, mais akaboli par des choses biso to bongisa maki na kiti wana te parce que bango bakoki kosala politique te. Tata azana mwana oyo ye abongisaki président Kasavubu to yoka ba histoire papa dengenda tika voir même mbetu na ye balali na mama bibi me bakiti na mabele batikeli ye mbetu. Pour la président Kasavubu ba préparer ye. Donc biso ba yombe ndenge totangaki yango na discours na biso awa ya bosengi bolimbisi tozana mukumba ya munene atako to bebisaki yango, mais c'est notre responsabilité ya ko protéger lingomba parce que tango ba pesaki biso bokonzi wana en tant que ba président de la République tozalaki wana pona ko protéger lingomba et puis pona ko tonga yango elembo babengisaka voir même aya ko Libanga awa ya le 6 avril 1961, donc une année après, mais aya ka peka kate. Donc ndenge bomona biso ba volontaire to utaka ba fleuve to yé ko sala misala, c'est notre devoir ya ko tonga lingomba et puis ya ko protéger lingomba en tant que l'État atako to bebisaka. Donc na bandeko na biso bana ya ba papa na biso bolimbisa biso bokotisa biso na ba conflit oyo te de génération en génération et se répétera de temps en temps que bayombe bazana c'était biso papa limbisa biso to singela ki yango bolimbisa de wana esili papa lokola pesa ki lisese na ye ya ntimba ya nzuzi papa oyo na molimo na bino na bunzambe na bino bomoni ete ke yende mutaza men kambo wana papa bolimbisa biso bolatisa et concerné ye pona papa dengenda akende kosala accident ya mokolo ya lobi le 29 juillet elaka nini tata na ye apesaki ye. Bene na poko oyo avant d'être sikasikawa epesamani yo kenda kama tala voiture na yo kenda na mayo pabate likambo kuya kafuna na tago kuya sikambwane kuzala munene tukutia bubulu kenda kotia barrière menanzila okokota na nini kama moko kusekana te la vie ou la mort poso mobimba wana na bangi na kubimba lisusu te na mutaka lisusu voiture te na bangi
kasi mokolo wana tata lobi ou bien okelaka ngai ou bien okelaka ngai te okoli mpe okokenda likama ezali na yo kokofa na yo ete ekoki ube lumoi lobi kamata nzela mposa na ngai nakenda kokofa ngai moko kasi tata somi lobi tokei tata watola lobi tokei tata ntenda lobi ngai mpe na kokende eh bien kubanga yezo tango amoni impact zero ko yena ye tango dalaki na liboteli amoni ma so wana ma kugaga ko yena ye alibi ete so mo yeza ni tata tika tele ba mwana le kati yake ka pa batolo banga na tata ne sala ka ndenga yo lingi ezali ba comparaison kasi sepela papa sepela mama sepela bana na bisu sepela. Je crois que Hollandi, instruction ya papa Simon Kimbangu. Kende, donc, les alaki, sauf un peu. Kende na mayombe. Koya kuna na nene egochal mobulu. Lelo yango tozomona na miso eloko moko tokosenga papa José mama Micheline soki bazolanda biso toza ba originaire ya ba fleuve ngana bango toza secteur moko ya nganda sundi tozalaka pe mwa moke na courage ya koyekola pe bisika oyo tobotami parce que tata nzambe moto asepelaki nakende kobotama kote wana me ndenge tokenda koyenga kaka en tant que bajeune tomekaka pe moke kotuna histoire na basecteur na biso oyo tobotama nini eleka papa na biso papa di azali lisusu te atika biso me papa José azali mama Micheline azali soki bakoyi kolata courage baza ba mikolo bameka moke koyebisa biso événement nini elekaka mokolo papa Paul abotamaka biso tokoloba yango te me balata courage bameka moke koyebisa biso événement nini elekaka mokolo papa Paul abotamaka soit baza ba mikolo tangu bango babotamaki ezalaki soit na sima bana oyo babotami na sima na bango ezalaki me bameka moke kaka koyebisa biso événement nini elekaka mokolo papa Paul abotamaka wana mutuna topesi bango mpona kotalisa eyano ya papa diangenda esika oyo aya kosala accident mpona kotya barrière na likambo oyo ekoya kuna liboso ekokotisa mobulu tokolobaka likambo wana mokolo tokoyoka bango barépondre na mutuna oyo biso précisément ngai mwana ya secteur nganda sunde na tuni bango bameka moke koyebisa biso événement nini elekaka balatisi ye na corps ya papa Kisoloke boboyi événement nini elekaka tango papa Paul abotamaka na bana nyonso ya bapapa nani akutanaki na événement ya ndenge wana mokolo bakorépondre biso soit o information oyo bakopesa biso nde nsima biso mpe tokotalisa bango toza bana mike na age me nzambe azosunga biso ya kokende kolukaka koyekolaka yango ntango papa azolobake akangami na biso bajeune akosala na biso bajeune parce que biso bajeune tozana na mwa opportunité ya kokoma bisika nyonso biso bamisusu baoyo bayebi biso mwa moke tokutanaka na banzela bayebi tolongwaka ata na moto awa nga ata soki oyebisi nga ke
kope eza na États-Unis soki nzela moto ezali nga na okoma na ngai nakipaka trajet te nakendaka do totambolaka mpe na bafleuve kuna parce que lokola eza mabele na nga tolukaka mpe koyeba makambo wana nyonso même na village natal na bango na village d'origine na bango kutu toloba makambo oyo eza kuna toyebi tokoloba yango sikoyo te na barealité wana mosusu oyo biso bato tokokai kosala te po ndako wana biso te bato tokweyisaka yango banda mpe ekweya bato bazokendaka kosala baproposition batonga yango lisusu pour ke ekoma lokola site ya mabondeli me ezosimba te eza na mokasi na biso te po toza na eloko te me nzambe nde moto aosunga biso tolinga sikoyo kozongisa makambo wana te apo awa papa diangenda alobi yango très bien papa akende kotia barrière na likambo oyo ekoya kuna liboso yango totindi mutuna wana na bapapa na biso précisément papa José na mama Micheline soki bazolanda biso bakoka mke koyebisa biso parce que bazalaki déjà bamikolo bakokaki koyeba événement nini elekaka mokolo papa Paul abotamaka biso tokendaki kosala batrasi wana nyonso papa Paul aza mutu lokola biso nyonso te soko ke na bafleuve ata na lelo ata soko lobi otie nayebi quantité ya mbongo oyo kochange te po oluka batrasi ya papa Paul okozwa te donc tous les traces bakunda yango ata soko lobi nga nasalaka banini ozwa te donc biso soki nzambe asungaki biso à l'époque tobandaki kozwa badone mosusu yango tolobi meme papa Mvila nayokaki ke atiaka bafoto na ngai ayebi nga mpe très bien totravaille na ye ayebi nga très bien par rapport à domaine même na mosala na biso oyo tosalaka ayebi nga très bien donc nazalaka mpe mwa makasi na makambo etali barecherche batravail même ya kosala badocumentaire donc mosala yango toye kobanda yango par exemple awa te me tobanda yango mwa kala donc mputa wana ayebi nga très bien et puis abandi mpe kokana ngai lelo te abandi kokana ngai kala yango nazongisaka merci na papa Fuma Mbanza à l'époque ngana nakomi na nkamba te mais papa asombaka mutuka moko je crois ba oto yebiki nzau na yebi te soki mutuka wana ezalaka kaka wana remorque moko ya rouge ya oyo ememaka bagrim chauffeur aza komema yango papa aloi aza kuna na faki soki aza présent ayebi histoire mokolo oyo bakanaka ngai ke peti oyo mokolo tokozwa ye donc ye akei lokola mpe nalinga moto nga wana na moto koyengayenga nake kutana na embuscade moto aya kobikisa ngai papa aloi na remorque wana ya rouge ayebisi biso dona nga na kati mbo lokola tokutani awa na bino na ye ale na raye bino mbala moko bino nyonso bokende nde kokima oyo bakimaki nga mpe na démarrer moto sans unique remorque wana papa na ndimi te ke ebenda ata grimi moko banda mpe esala action wana namona batelemisango na bajante tunamona remorque wana osombaka ngo kaka mpona eya osunganga na événement wana donc makambo yango tobandi yango lelo te ntango wana kutu nano tokomi na biso na baresponsabilité oyo toza nango te mais pa grand frère na nga wana Motamvila akana nga déjà nazalaki mpe na eloko te même lelo mpe naza na nga na eloko te donc kokima yango tolobi biso nde bana bafleuve toza na charge tokoloba parce que ndenge papa Kisolokele adeklaraka yango na 58 liboso ya roi ke ngai biswati biso libota oya tata Simon Kimbangu tobongisami mpona bokonzi wana te tata azana mutu oyo abongisaki Kasavubu toyebi même histoire même ntango basalaki baélection kuna Kasavubu alekaka te
mais lokola azalaki moponami epai ya tata Simon Kimbangu ba descendance na biso bana ya ba fleuve kasafu bazwaki pouvoir atako tobebisaki, mais histoire etikala ya Congo mutako chanzango azateke le tout premier président ya RDC ezaki kasafu yo ko chanzango seke bongola histoire. Premier capitale ya Congo ezala tanga Congo belge ezaki na Vive eza na ba fleuve elongwe na Vive eye na Boma eza toujours na ba fleuve sima eye okatseke Kinshasa. Do histoire wana mutako chanzango azate nzamba lingaki biso pona ko batela lingomba yango apesaki biso bokonzi ya leta yango lobi esalaki biso susu pasi tango koyoka maloba ya papa Fumalongo ete batu bazwi bambongo meme biso bakonzi ebele tozwi bambongo pona koya ko assister na likambo oyo toyebeli yango motuna makolo te likambo esengaka vome otuna oluka koyeba histoire mais kozwa yango na contexte oyo bandeko bazoloba yango te parce que tokoloba yango vérité eloko oyo bango balobaki na bakonzi ya mboka bokoki kosala nyonso na Congo ekotikalaka kobonga te aussi longtemps makila ya tata Simon Kimbangu eza ya kokabwana yango leta zwaki likambo wana acte sikoyo faut tosangisa bango par force nzoka oyo eza makambo famille te tosangani awa bikolo eza ebele tosangani awa mpona famille te tosangani nde mpona lingomba oya kolinga koya na lingomba ndenge papa lobaki soki bakoya mesiko te le 2 juillet tolandaki papa soki bakoya mesiko yo te parce que nano basosoli te il faut basosola d'abord lingomba bakoya kosangana biso awa oyo bango bazobenga grand frère na bango tango biso tokoloba awa tata Simon Kimbangu kiangani oye kuna tomoni faki batomboli mbo kosangana na faki na bango est-ce que ba musicien na bango po bakotombola te po bazana idéologie wana te. Maintenant, si vous voulez vous par force, pour ce temps, ye kaka, bango kuna balobi, yete. Boto tambola nzela mokonde. Tozana idéologie mogote. Bango ba yebi ke grand frère na bango. Biso te yebi nzambe. Sikoyo. To tambola nzela mogote ba konzamboka bataila biso likambo yo parce que basangisaka bato bazana idéologie moko. Mais bato bazana de idéologie et aux alamoi passe parce que to yebite kuna parfois même ngulu et comment autoriser à kolia tant to ya koto feti boye ya le 29 juillet ngulu les autoriser bon balimbisa biso na sika wana ba comprendre biso ko silisa kaka likambango tozoloba ya bokabwani nzoka to landa peka galizaka na le même message ndenge papa denge ndalobela ki yango pona biso nyonso tozali awa baninga tolingana bolingo na biso ezala na ndelo te o awa ngai nazali motingombe oyo kuna muluba te na kati na ngumba na biso totika likambo ndenge wana to kama tadi susu te oyo bongo oyo monga na kati na ngumba na biso te oyo mondele ngumba na biso no pas battre to compléter wa bango misaki et fini biso tout à la fier lokola moni moninga na yo yibete solo oyo amona nene mwana ya tata Simon Kimbangu to bila tata Simon Kimbangu lokola na roba kambala na mbala ko kanisa te pamba tena buta manga na tata Simon Kimbangu donc na tina wana kaka na kokana na likolo na kokana na likolo na tina buta na tata Simon Kimbangu te soko na sani ndenge tata Simon Kimbangu alingi wana izali si sasa soko na zalo besa na zalo kumemangabo yanga ba mama na batata to zalo na bolingo totonga ngumba ya ili musambu kila tata zambe na kole yenu ili musambu apesa misunguya fuate bisu watu tobenga mibanga kwa Simon Kimbangu tozala kutunga ngumba ili musambu tozala na mosepeli solo toko mona esego pamba te Zambia kwa sakate
Je crois tolandi malamu. Yango toloba awa toza baras confondé. Balangi mususu kuteloba makawa biso toyoka kutu ata eloko te. Mais eloko esangisi biso awa Simo Kimbangu. Donc ibatika komemela biso susu na makamba wa division. Kioba oyo bazaboye ba oyo bazaboye ba oyo bazaboye te. Yango papa yangenda lobiawa. Le sel mukumba totikani lango ya botongi Yerusalem. Imwana papa te ekokotisa ye lokola za mwana tata Simo Kimbangu ekokotisa ye na likolo te. Soki azali kolanda oyo tata Simo Kimbangu alingi. Papa je crois na tongo oyo mwa muke tozalaki nango yango wana tosilisi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Malgré ma audition eza passe, mais nabanza na muke tozali kolanda. Pamba te ba bande oyo ezalaka kala wana eza lokola lelo te. Pe bandeko na biso oyo baza na presse wana bazokoluka moyen nyonso po ete bamindele lokola na un quart wana baza na facilité ya kobimisa bavoix nyonso wana kitoko po ete audition ezala malamu. Me baza kobunda kaka tobombaki ba archive wana banda 1980 ya ba 70 soit 75 pe ezali yango toza ko reprendre muke commentaire mingi ezali te tolandi maye oyo papa Mfumalonga alobi pe tolandi pe ndenge ndeko na biso papa journaliste ameki koyanula me na makambo oyo tokotia commentaire ya muke oyo ezalaki na 1989 tolandaka message ya papa Diangenda oyo akende kolobela na kiana mwemvo ye alobi ete soki ngai Diangenda nazo komona makambo nyonso oyo ntina mosusu te likambo oyo tata donc papa Simo Kimbangu apesa epai na ye ya kosala ete atambola na mokili mobimba na mondo mobimba. Tango aza kotambola oyo elobami ete mobeko ya liboso o tata Nzambe apesaka na Moïse. Mobeko nini? Kozala na Nzambe mosusu te liboso. Oyo banzambe mosusu oyo epusanaka na tata Nzambe mosala na bango ya nini? Koyokisa bato pasi soki bozala ba message wana ya kianda mwemvo po koyoka likabongo alobelaki yango wana na 1989 azwaki ba témoin ba musicien oyo bandeko na biso ya Kinshasa esika nyonso papa Mfumalonga abandaki kokende komona bisika mosusu botelemi azwa kobetisa miziki suka yake milimo mabe ezalaki na kimisi yango faki oye boyibi te oye yango te boyibi très bien likambo ndenge balengaki koacheve ye yalobaki mpenza fo baacheve ye soki bayibaki soki papa Diangenda akufi po na tata Simo Kimbangu tango akufi bayibaka ke lingomba ekufi lingomba ngo yango eza kodéranger biso moi tosala tokontinue na makambo na biso ya mabe ezali te yango papa Simo Kimbangu tango akufi balobi ke bameli bamasanga makasi basepeli me nzoka nde mosala etikalaki epai ya papa Mfumalonga papa Diangenda kontima soki na mayombe esalamaki ndenge wana toyebi histoire ya le 17 janvier 1948
Papa Mpanzu 48 be 47. 47 na Ndunzi. Papa Mpanzu. Tata yina zonaka kufwa papa yangenda samu na ingi. Na kulanda l'histoire na bana ba papa munu pia moke na diambu mosi Tuba ntete yina ya Ndunzi. Ya Ndunzi. Samu kiani salaka accident. Papa kanandi salaka accident kuna justement samu na pasi ya betu bandombe na mutindu betu voandaka kimumbu na maboko ya Bana lingala poete ba munisula. nakumba tata mwana pi musanto. Merci beaucoup ya wenzambi na ngandeko pesinga maloba mutuna papa atuni pan accident ya Ndunzi. Selon histoire papa fumalongo soko asalaki accident kuna ezali pwana kobikisa biso loposo mwendo parce que tozalaki ba esclave banda koko na biso Adam asala lisumu ekokuma na tango ya koko na biso Abraham ndenge abutaki Isaac ene papa alobaki yango mpe lobi azozungilaka yango kaka pana mbotama ya bana mibale oyo Isaac abota toyebi nani wana abotama Esaïe na Jacob. Donc banda tango wana tokumaki na problème monene ya la vie ya biso bato mwindo jusqu'à mokolo lelo soko tozolanda yonso ezoleka ezali kaka na angle wana moyini Satan alingi te mutu mwindo abonga mais alors nzambe na biso lokola abongisaki likamu na ye yango tomoni banzambe na biso babandi awa tango papa Mbenza natalaka ye nga namonaka ndenge mosusu na butu nazoyemba nzembo mona kumakia beno ya sisila mazulu zola kwa mepasi kwa lungana ye oyo avandi awa kolo na biso Yesu Kristo ye mutu asengaki ete papa Simon Kimbangu kiangani Ngana zo kutuna yo loba esika wana ya Mwanda Ndunzi kunga bananga loba nani likambangu nga papa tellement makambo bino elekilanga trop wana makambo oyo papa nayebi yango esalanga lokola liboma donc makambo ya Ndunzi tosala musala kuna ya monene na kasi boyebi yango bima lokola. Merci Baba Mpanzu. Merci beaucoup. Utozowelela ngonga. Tango na yaka pai na yo na 1981 wanda ulakisa nga bisika nyonso wana. Na 89 na 1989 papa Fumalongo papa yangenda awa minda izalaki te. Pona groupe électrogène ebandaki kosala mabe. Abengaka yo tango abengi yo ayebisi yo kende kozwa groupe électrogène to soit motero to bengaka ya minda oyo tiaki na Ndunzi eya awa na Nkamba na 89 ezalaki boye ezalaki ndenge wana papa yo moko yaki kotika yango na mutuka nozalaki nango ya Toyota esika wana nde papa Mfumalo na 89 papa yangenda alobaki na yo tina okeko tonga esika wana na Ndunzi ebenga maka na tango wana kunga bananga. Donc papa yangenda message na ye ezali donc batiaka ye na banana oyibi tikambongo message ezali esika wana papa Mfumalongo apeselaka ba musicien kombo ya gardien ya dépôt ba musicien ba gardien ya dépôt ya baloso te ya unité kasi milimo ya bato eza ndenge wana te
musika wana papa jange na lobiete ndenga batiaka ye na banana musala oye bandaki kosala papa kulutu ebanda kosala mama kinzembo yango nde batielaki ye na banana. Donc kuna nde milimo ya batu mwindu nyonso na Afrique soki eye na boma banana bazwi bango na banana, bamisusu batie bango na bato, bamisusu bazomema bango na mituka, bamisusu na makolo batu mwindu, bamisusu milimo na bango donc babomi mutu mulimo nde bazomema na poto, bamisusu nde vivant azotala boye. Siko comprendre sika wana. Très bien papa. Oyo yambo mona mabe atekaka membre ya famille oyo abanda kopele na kombo ne kutu Oyo azalaki douanier azalaki na musala douane. Papa Fouti Ernest. Ernest. Bango wana nde bazalaka na combine siko ya kotekaka milimo na milimo mutu akufi bamemi mulimo basusu na nzoto boye bateki yo oyo papa elebe balobelaki mokolo wana ete batu nyonso wana batu mwindu soki bazwi bango na banana bamisusu na bato bamisusu na makolo bamisusu na mituka rencontre wapi na Pointe Noire. Nyonso wana papa jange na donc azali komona. On a 47 wana. Nyonso wana papa jange nda azali komona. Ale sikoyo papa Simo Kimbango yebisi papa jange ndeke siko na pesi yo nguya ya kokanga batu nyonso na o baza vivant kokanga bango kozongisa bango na bafamille na bango oyo bazokende na baesprit kozwa baesprit wana kozongisa yango na ndenge papa dange nalobaki ete yango bomonaka ete Europe mobimba etonda na bamindele oyo bato mwindu bakomisa bango bamindele. Toyebi histoire wana papa dange nalobaka bango clair kasi alobaka ete oyo boteka boyebaka ete bakoma bamindele kasi bakozonga awa bakozonga bino bato boteka bango. Toyebi histoire wana mingi toyebi yango eza boye te ngai biso zo transmettre kaka ko reprendre bapapa ndenge balobaka. Donc alobaka yango na 5 mois yango banda tango wana banda 1947 fanda noyo papa fanda noyo papa Ernest Fouti bermeza bandi tuza ba histoire. donc yango penza kanda bakangelaka papa diangende na mayombe kuna donc ye akangaki kofu na bango wana oyo yebani yo na kutindenge utikolo bango ke akufa lelo lobi musika pona likambo wana. Alors sikoyo na 5 mois wana na 89 à partir à 1988 à partir à 1988 nde likambo wana eyaki susu makasi. Ale yaki makasi ko bayeko komisa ngo ndenge nini na kindoki surtout ba jeune bazo bloquer bango na bozwi mutayibi musala simoya za musala ezalite pe mutu azo sala salaire malonga ezalite ba bloquer lisusu kote wana comme ça bazwa ba jeune ndenge totiaka ba message ya ba papa Fumalongo bazwa ba jeune en otage sikoyo balinga batambula ba jeune batambula na bambongo na bango ya mabe babanda kopesa bango comme ça ba jeune
babosa na nzela ya tata Mulimo Santo tata Simon Kimbangu na 88 wana yango tuyokaka na 88 wana eke na Kisangani nzembo ezwami malamu toka bwana kaka ake na Angola papa Diangenda a partir à Luanda balingaka te eke papa Mfumalongo papa Diangenda akoma na Mbanza Kongo po bayebika ake soka akomi na Mbanza Kongo ake kofungola nzela wana kuna na Kulumbimbi po ete makambo na bango nyonso ya mabe ekoka kokufa pe eloko oyo bango bazwaka bakendaka na yango bayibike na ntango wana papa Diangenda soka afongoli ekozonga bato banyonso toza na bakasete efaki surtout faki Kinshasa boyebi makambo nyonso wana mpo na Mbanza Kongo na 88 bozalaka eza boye boza batemoin likambo nyonso wana yango nde sikoyo bamoni kaka ke moyen kaka te po esika nyonso papa bango bakokende po ete bakanga likambo oyo ekokofrene lisusu mutu mwindu papa Diangenda azali presa asala boye bazali presa balukili ye liwa azokufa te sikoyo tokosala nini nde baye kofanda réunion na 88 wana eke toko sala likambo moko na Lingomba tata Mulimo Santo na Kimbangisi bato bakufa soki bato bakufi sikoyo bakokanga papa Diangenda po bakanga ye kaka leta akanga ye soki bakangi ye et monde entier ekoyebana ye ete bakangi Diangenda comme ça pe histoire ya Simon Kimbangu pe Lingomba na ye nyonso esili wana papa Diangenda azoexplike biso na 89 awa yango accident ya Juteki eyaki kosalema ntango accident ya Juteki esalami bango basepeli sikoyo tozwi baye kofanda réunion na Mbanza Ngungu plan nini bakosala ete baya kokanga papa Diangenda ça coïncide bien eke bango nyonso misato baza na kati ya nkamba facilité ya ezali ya kokanga bango na kati ya nkamba nde ntango basali ndenge wana baye kofanda réunion na Mbanza Ngungu me basali tout na réunion basalaka na Mbanza Ngungu baye corrompre quelques membres ya famille te po ete baassiste na réunion wana po bamembre wana ya famille bazala na facilité ya koteka plan nyonso ya bapapa ndenge bafandelaki na nkamba po ete pouvoir ezwa moyen ya kokangela bango awa na nkamba réunion bafandeli yango na Mbanza Ngungu oyo nyonso nazoloba bakasete ezali mpe kasi na kati ya réunion balider wana toujours bakonzi ya bangomba balobi sikoyo likambo oyo réunion tosali na biso bien mais etikali point moko po ete tokanga bango sans problème il faut mokonzi ya mboka faut azala informé soki aza informé te soki tosali yango ke ayoki yango intervention ekouta pai na ye malamu toyebisa mokonzi ya mboka bon basali délégation bake komona mokonzi ya mboka likambo nini boyeli ntango wana président Mobutu balobi plan nyonso ndenge esalami tala sikoyo Diangenda ndenge arécupéré bajeune nyonso sikoyo bajeune yango babandi kokufa dimoya oyo bakufi baza dimoya 37 personnes ebe bango nyonso bajeune na bajeune donc emonani ete aza na mayele mabe ya kindoki Diangenda malamu eke akangama président Mobutu ayoki alobi bosilisi tosilisi bon kamba liboso bino nyonso nazomona bino awa bana mboka poso yindo
est-ce que bokoki kosepela te ke mutu soki poso mutu mwindo asali eloko ya kitoko ya malonga oyo eza komonana kosepela mpe na bato nyonso na mokili mobimba biso bato yino tokoki kosepela te donc sikoyo fo toyoka lukunia likambo yango ekufa kaka boye bango batalani nani bazoloba na sa motema tolobaki nini ya mibale mpe président mobutu azotala mpe bamembre ya famille baza wana esali ye po ayebaki bango esali ye motema pasi ya mibale eske na bangomba na mokili mobimba kaka lingomba ya Simon Kimbangu nde ebomi bato na accident inoko ekangami bazokoka korépondre te bon est ce que bolandaka baradio oyo tolandaka baradio oyo kaka na mobu oyo esalami kuna na Mecque oyo enside esalami na Mecque kuna bato boni bakufi bazokoka korépondre te bino moni bino boke boza banganga nzambe mpe boza bakonzi munene fo alanda bainformation nyonso et surtout ke oyo esalami kuna na Mecque baza bareligieux bino mpe boza bareligieux donc bolinganaka te biso na bino moyeboyoka toyokaki yango boyokaki yango esali combien de mort 200 siko oyo ya 37 na ya 200 wapi eleki oyo ya 200 eleki kasi esi kuna bakangi bango soki nayoki ke bakangi bango nga mpe nakangeli ya ngenda ale bobima ntango bazobima tolobaki nini maso wana ekomeli na papa mfumu alongo papa dengenda kontima awa na nkamba papa alobi ke mawa mabe nini oyo nga nazosala bozokanga bato ya kosala eke bana oyo baza na bozwi bokangi mutu azwaki kutu terme wana yalobi mutu oyo aza kose débrouiller awa na mboka bidon moko ya mafuta mbila ya 25 litre akozango awa na mboka po ete akende koteka na ngo na mbanza ngongo amoni mpasi nanu wana ake koteka ntango ateki asombi mwa eloko oyo aza nango posa ntango akoya nango osengi pesa nga boye naza nango kaka moko okangeli ye motema ale mwaye azwa susu bide moko mafuta eza te komi na mpasi ezosalama te zuwa manso toza nango na kasete yango baza komonela ngai nga soki namoni ndenge wana il faut kaka nafongola mpo alobili kutu terme sikoyo ndenge mpo ezalaka na kia na mwembo ndenge kaka nazokota na paroisse ya Mwemvo awa nazokota na paroisse ya Mwemvo bozosepela kasi ntango namoni nakomi kaka na entrée ya paroisse naye kokuta jeune moko bakangi ye na basinga na nzete mwaye kutu asala ezali te nga natikali kofongola ye nasali mabeto malamu senabimisa komba bato yango te papa fumolo bango nyonso papa limisa likambo kaka nde yango wana papa Diangenda alobaki mpe aye kozonga na histoire ya 29 juillet po ete nakende kolongola likambo wana ya mpasi lingaki kokota na famille nde alingaki kokufa nde bacheli banga bagrave yango papa alobaki papa Simoki Kimbangu Kiangani alobaki ete manso wana eyebani mais soki tokontinue kotia ye misapi na gorge ekobima nyonso na ntango wana soki bafrançais balobaka ete la vérité fait quoi
soki bakozala bango blesse tali bango mpe aye kosilisa papa liangendake histoire ya papa Simon Kimbangu bakoki kodeforme yango te ti akokomisa yango na suka po ete moto mwindu asepela objectif nde yango wana ngai na mokolo na lelo ndenge papa atindaki biso aye kosilisa nkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Ka tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi muzola mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela kibangisi moyi ngonga esi eke Suivez-nous sur